Ingeta, 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 ingeta la famille, ingeta bandeko nanga, ingeta biso nyonso kande toyebisaka bino bokota 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 dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo bandeko nanga, kolala kolamukana ya moto moto, kolala kolamukana makambo, kolala kolamukana ya somo, kolala kolamuka surtout na ya sukaina sur sukaina bandeko nanga. Je m'excuse, na ndenge moko ya somo penza mingi makasi. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi Songi officielle. Bienvenue na balandinyon so yakala. Bienvenue na ba onyon so ya shika. Kande tolobaka toujours et encore. Boyei malamu na chaîne na biso ya Kisongi Songi officielle. Chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Bandeko nanga kandenge boyebi so keza mbala liboso ya kokota na chaîne na biso ya Kisongi Songi officiel. En tout cas to senga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo s'abonaka bongo bobo sana pete koklikaka sur ngonga ya notification. Malamu ya ngonga wana ezalaka ke à chaque fois ke Kisongi Songi officiel aobandotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Bossale la biso partage la famille, partage mon combat, partage ezalaka toujours et encore kop na biso. Tolingaka ba partage na bino, to sepelaka pe na ba partage na bino. Ba partage nde salaka ke ba vidéo na biso et tambolaka na ndenge moko ya kitoko. Voilà. Bandeko nanga, makambo sur makambo, dossier sur dossier, affaire sur affaire, concernant notre comédienne à Kombo ya Gesho. Nabandi ebele ba yebi tonton Gesho ba sepelaka na ndenge jouaka, ye penza alingaka buzoba te. Alingaka buzoba te, tonton Gesho alingaka na ye buzoba te. To yebi ke kilelo oyo na monde surtout ya théâtre ebele ya batu surtout ba kroni mama kroni fati ba komi kopakola ebele ya ba comédien buzoba mais ezana ba comédien mosusu ba yebi ke awa bakotaka te. Awa penza soki okoti yo moko osimbi moto neti kote ya tonton Gesho en tout cas kote moyen okota kote na ye ekosimba te parce que ye penza asakanaka te alingaka pe buzoba te. Voilà. Bandeko nanga toyaki kolala kana kolamukana sango mwasi na ye aboti. Nini ekomeli mwana na bango après kobota ya mwasi na ye. Ebele abatu biso nyonso toyebaki tonton Gesho tango abalaki mwasi na ye na kombo ya Madame Vignel. Ebele abatu finga mwasi ya Gesho. Bafinga ye, azana munoko munene, batu mosusu, azana tolo. Donc, makambo penza ebele elobamaki kaka après libala na bango. Ebele penza kande boyebi Congolais, ye alukaka toujours matière. Congolais place kaka matière ezate ya kolinga kaka aluka matière olebo ya ko féliciter moninga ke moninga boti to ya ko féliciter ye plutôt mais bato ebele bakoya kaka na mafinga après libala to yaki kovanda ane ya liboso baomona kaka mwasi ya tonton Gesho azosalaka ba vidéo. Bon mona ka mwasi na ye azosalaka ba vidéo matakita na ba TikTok na ye na ba commentaire batu babandaki kofinga ye somo. Batu baofinga yo kaka kobina, yo kaka kolobaka, yo kaka ba vidéo kobota ozobota te. Ana liboso esilaki. Toye kokoma na ane ya mibale. Ka ndenge amesana na ye kosala ba vidéo, azozongela na ye ka ba vidéo na ye na ba TikTok. Batu ebele kofinga na ndenge moko ya somo. Moi je me rappelle même eza ba série moko ba parenaki couple moko. Ko pareno ba parenaki ba photo na bango eye kotambola sur les réseaux sociaux, ba vidéo na bango ndenge ba parenaki eye kotambola sur les réseaux sociaux ezalaki somo. Bino moko boyebi ka Congolais soki asombi matière asombaka. Ba Congolais ba finga mwasi ya Gesho. Yo mama marraine mobimba okote ya fiel na yo nini? Yo kutu kobota ozobota kate.
otikali kaka basapologie, otikali kaka olulataka o mabe, bastyle okendaka boye mabe, obinaka mabe, bafinga mwasi ya gesho. Me nzambe ya bolingo na ye ka ndenge Bible yebisaka biso ke nzambe asalaka makambo nyonso na ngonga na ye, nzambe asalaka makambo na ngonga ya batu te, me asalaka makambo nyonso penza na ngonga na ye moko. Soki amoni ke makambo ifo na sala ye moko asali yango, soki amoni ke oyo na kosala te ye moko akosala yango te. Bandeko na nga toye kolala ka na kolamuka lelo oyo na ba 13h toye kozwa ka sango ke mwasi ya gesho aboti après 3 ans de mariage. Pona bandeko mosusu o bayebaka te, gesho na mwasi na ye o nde mwana ya mibale. Bazalaka na mwana na bango ya liboso ya mwasi o babota avant babalana. Tango bazalaki na kisheri, babotaki mwana na bango. Sikoyo, ka ndenge boyebi kisheri na bango ebandaki kaka ko continue, bino moko boyebi na ba relation nyonso makambo ezangaka te, mais nzambe pe soki akutanisi bino mibale alobi keno yo na yo bokozalaka mwasi na mobali ti na ndenge liwo ekokuta bino bokozalaka mwasi na mobali. Yango bomonaki bango mibale bayaki kobalana. Na kobalana bazalaki deja na mwana moko. Donc mwana o baboti ya mobali o baboti penza lelo bandeko na nga eza mwana na bango ya mibale, eza kobota liboso te. Donc pona batu o deja babandaki kofinga mwasi ya gesho keno azobota te, en tout cas boti aka deja na mutu ke mwasi wana deja asi abotaki. Donc mwana oyo eza mwana na bango ya mibale. Et puis elo mosusu bandeko na nga namoni gesho aye kokoma mwa poème na post na ye po na kobota ya mwasi na ye, ce qui est normal. Mutu nyonso bandeko na nga soki mwasi aboti parce que mibali penza o bazalaka ba responsable oyo amoni mwasi na ye ndenge azonyokwama na zemi. Mobali nyonso azalaka toujours reconnaissant envers nzambe premièrement, et puis dede azalaka toujours reconnaissant envers mwasi. Pourquoi? Parce que soki omoni mwasi akumbi zemi ti mwasi ake kobota, donc eza sacrifice ya makasi, parce que la plupart ya basi mwasi nyonso soki aboti ezalaka toujours na transformation ya makasi na nzoto ya mwasi. Ezalaka bongo. Sikoyo soki mwasi ase porter garant alobi ke nakumba zemi nakendo bota, donc aza mwasi o premièrement lingi yo, aza pe mwasi oyo il faut otombola ye, ezalaka bongo. Alors, gesho de son côté aye kokomela mwasi na ye poème, bandeko na nga il faut komona combien ya batu baye kofinga gesho. Balobi est-ce que tango mwasi ya bande okumba zemi te ba parole o nyonso bande koyebisa ye. Toyebi biso nyonso ke na biso ba Congolais, surtout biso bato ya mwindu, pas seulement nous les Congolais mais bato ya mwindu mingi tozalaka soki oza na mwasi bokoka bomeka kozwa zemi, me mwasi azokumba zemi te, eza na mibali mosusu balimbaka. Omona ane ya liboso aza na yo ane ya mibale, omona mobali akomi na ye kolemba mosusu akomi kotala libanda. Ezalaka mibali ya mike o balobaka soki nzambe apesi biso te tokoki koforce te. Mwana nzambe nde apesaka, me mibali ebele bazalaka toujours akomi kotia pression epai ya mwasi. Siko bato ebele bazokanisa ke gesho de son côté pe abando tia pression epai ya mwasi, lelo o mwasi abali nde akomi kokosa na ba poème. La famille mutu o deja abando tia pression soki réellement gesho abando tia pression plutôt epai ya mwasi, lelo o tolingaki tomona ba poème te. Et pour votre information, boyebi misala ya ba gesho bazosala eza misala moko exposaka bango na kindumba, surtout toloba eza musala moko exposaka bango makasi na nzela ya kindumba. Donc s'il s'agit ke basala kindumba bakoki kosala ngo na facilité nyonso. Si réellement gesho de son côté abandaki koluka penza mwana na pressé makasi, abandaki penza kotia pression epai ya mwasi na ye, me na minute oyo gesho abotaki na libanda. Abotaki libanda parce que bango ndenge baza boye balukaka na bango basi te, me basi nde balukaka bango na ndenge moko somo. Mais soki bomona gesho atikala kobota libanda te, azalaki toujours fidèle envers mwasi na ye, cela veut dire que azalaki na patience, ayebi ke nzambe ye moko nde apesaka bana. Bandeko nanga eza na elo mosusu o na lingi na loba ka ndenge ezalaka to profitaka toujours tant to sala ba émission pona koya koloba makambo mosusu.
bomoni na makambo ya zemi soki ata boza na bakartier na bino couple moko boye bauti kobalana bolinga te keno bobanda otiaka bapression na bacouple wana depuis babalani ti sikoyo nanu bazozwa zemi te ti sikoyo nanu bazozwa zemi te. Premièrement toyebaka te oyo elekaka na bacouple te. Eza na bacouple mosusu babalani na bango balobi biso tokobota après 3 ans. Donc bakoki kovanda na bango botika bango bavanda basepela na vie na bango. Eza te keno ntango bato babalanaka ifo kaka babota. Couple na couple ezalaka na oyo esololaka. Couple na couple ezalaka na ndenge emonelaka makambo. Soki bango de leur côté bamoni ke biso tokobota après 3 ans, tokobota après 4 ans, etali bango moko. Eza pe na ba couple mosusu ki ba décider na bango kobota te, etali bango. Ezalaka te keno bino bo banda kotalelaka. Nga na kamwaka komona pe bato mosusu omoni bakomi na kokonte. Akomi kokontele. Bomoni ke bosali déjà 2 ans de mariage, mais ata soye ezate. Ata soye ezate tango bakendo lingana yo zalaki. Pesaki yo nini invitation keno yo bandaka kolandelaka vie na biso. Mais bandeko mosusu tozalaka mosusu na soni. Ezana ba makambo mosusu s'il vous plaît. Bolandelaka oya vie na bino. Ba makambo ya ba couple mosusu bozala batu te keno bolingaka kolandelaka ezalaka bien te. Batu tango babalanaka pona bango mibale. Babalanaka pona nation mobimba te. Eza bongo. Ezala bagesho baza ba star. Ezala baka ndenge tozana ba Pierrot Ndombasi. Soki babalani pona bango moko. Babalanaka te keno tango tobalana pona mokilité. Lelo oyo gesho na mwasi na ye baye kobota. Donc soit bazemi ebandai peut-être kokota parce que toyebi ke eza na basi mosusu koki kozwa zemi lelo lobi kuna zemi elongwe à l'occasion de rien ka boy. Peut-être bazemi mosusu abandai olongwa, peut-être bango moko ka bavandaki balobi to savourer nanu bolingo na biso to vanda nanu biso mibale parce que bino moko déjà boyebi mingi ya vie ya ba comédien na biso ezo umela te ba mariage na bango. Ezaka ba mariage moko ya matakita. Lelo baza bien lobi kuna babebani. Lelo baza bien lobi kuna bakabwani. Yango ba mariage ya ba comédien na biso. Sikoyo, soki na kote na bango bamona kike ekozala bien to vanda nanu, to zala nanu ensemble te, to sepela na bolingo na biso. Basepeli na bango. Basepeli na bango basavourer nanu bolingo na bango et puis na suka nde baya kosala nini baya kobota. Ezala te ke biso to lingaka toujours koyaka. Kolinga toujours kolinga koya kotia ba pression na ba place oyo il faut pas que pression ezala. Ezaka pasi pe mawa bandeko nanga babilo mosusu il faut tolobaka parce que soki tolobi te moto koya koyebisa bino azate pe ya kotikala kozala bino. En tout cas en passant congratulations et surtout félicitations na gesho na mwasi na ye Madame Vignel boende ezalaka famille ezokola wana sikoyo bolandisa oyo soki